salugisiza date kikusalanga dikemeringa didi yamigedi ilumekanga yayana dika mwana minafuni mena kumundu kusei mokwe yayelando mabwe imamunu kudana yayelando mabwe imamunu kudana yayelando mabwe imamudaka yayadikemeringa didi yamigedi ilumekanga. Bonjour, la bande de Soyo, Bazo Nabiso, Bobamisa Kolanda, la radio-télévision Retour à la source ancestrale, où ils allaient, Nekonabino Mike Sona, Wazali réalisateur et émission. Nénika Tolakaibino, ko ça l'émission sur écriture, émission en mode déjà sur écriture et bandi. Bolanda. Topesi mbote mokili mobimba bolanda biso bomemesano na kombo nzambe mpungutulendo ya mbanza velela nde toyebisa bino toujours ke makambo eze belé plus ou moins 444 000 livres avec 16 740 000 mémoires. Kasi lokwa tokomi na 2016 oyo kimbango alobaki ke mokili ekoningana makambo ekobima ndenge na ndenge bato mpe bakotiola ebele bato mpe bakotikala ebele mpona korepare topé kozongisa o tobenga lokola originalité du Congo hein babenga biso ba Congois lelo babenga biso ba Congolais toloba mingi te lelo to na makambo itali écriture ndenge to sala de flash ya koyebisa bino ke site ezaki tripoté mais siko tozongi susu na site o toloba yeke radio et télévision retour à la source ancestrale abimisa bino makambo ebele ba calendrier ba montre donc ba formule ya mwa tobi ke non tableau siko ebimi mpona kolakisa grandeur ya kimbangu ikona mesa po bato ebele babike bango baza bakimbangu babimisi baécriture baza bambongo ya danger bana baekole mene ekole na bango oyo okotisa écriture oyo bayeli loposo moyindo te esala mosala mais biso siko toyena écriture mpona toprouve bino tolakisa bino mpe ke non baekole ekosalama à la longue puisque mokili ekufa te mais tokochange ka nde makambo donc na réalité nalobaka ke écriture wana olakisa bino lelo ezali écriture oyo bakoko na biso loposo moyindo basalelaki uta kala puisque mokili eza na tembe ezolobaka bakoko bakomaki te mais biso toyesi koko koconfirme bino ke bakoko bakomaka leningo baka écriture nga na olakisa babengi yango écriture na Chikongo. L'écriture na Chikongo wana tolobaki eza na 23 lettres alphabétiques na kati ya 23 lettres alphabétiques tolobaki eza na 18 consonnes 5 voyelles tokopresente bino yango kala mingi te na tableau mpona bomona yango boyeba sikoyo capacité ya kimbangu likolo na mesa to pe na tableau oyo alingi abanda ko expliquer bato explication du monde na vision du monde. Donc na réalité to bika ke écriture e bandaki na royaume Congo na 1543 mutasimba bibliothèque na biso lo poso moyindo kombo na mama koko nzinga te mais mama Pembo Nzinga. Mama Pembo Nzinga abota mwana ya mwasi babengi la reine Nzinga oyo atongi parti à Bas-Congo, dans le village de Matamba. Donc, il y a un portugais en 1666. Je suis belé, mais je suis une compréhension. Sans plus tarder, nous avons télémassiko pour démontrer l'alphabet congolais. Il y a un message pour congolais parce que l'alphabet congolais a 23 lettres. L'alphabet français a 26 lettres. Il y a l'anglais, il y a le chinois, chaque peuple a une écriture, mais l'Africain a une écriture. Donc, tu as zongi ça, puis tu peux kimia imiter, mais il y a des Africains qui ont toute place basali, parce qu'il y a sengo, il y a une correspondance, tu as une bonne moto, il y a un bon secret na biso. Donc, bolandanga na bokebi, nous sommes pour expliquer, peut to manibla, makambo itali, boanyana maele ya écriture, na biso ba congolais, likolo na mesa pour na kopesa bato, elike ya solo ke, mokile kokufa te, kasi mokile lingo bongwana. Pamba te bekole nyonso oyo mindele baile biso na 1912 na enseignement na bango na programme des études na bango elingi kufa pona to remplacer enseignement ya sika ya bafricain. Donc yo pasteur yo batu nyonso bosambela na kati ya l'église botika obangisa batu ke fin du monde ezali pamba te alphabet congolais na to ekolite toza makambo ebele kosala congolais na sali eloko te ni sardine mais aza mambisi ebele yango tobike tozwa mpe nzombo batie na boîte basali sardine na nzombo mais toyala makambo wana nsima sikoyo tobandi na alphabet français a 26 lettres l'alphabet congolais a 23 lettres yango sikoyo lelo tokolakisa bino alphabet
alphabet. Ça veut dire autre commune en ndenge ba français ba laxi biso. Nantiki ba yaki nango na 1912 pour na laxi biso école primaire et urbanisation na école ya second degré o epesaki cycle d'orientation et ba titre nyonso to mono ba professeur banane. Mais so biso bito comme un alphabet congolais to comme ba moko. Ça veut dire alphabet congolais. Ça veut dire congolais en to komi na écriture na biso. Mais alphabet pe en to komi na écriture na biso, ça veut dire to baki alphabet définition na ngezali dessin transformé en lettres. Donc to kota ba profondeur ndé to expliquer bino ba réalité pour ne pas comprendre makambo nini o ezali. Mais lelo to présenter bino sikoyo alphabet en ezali. Dans ce to une alphabet en to tie logo là A. Olimbisi, bolandanga na bokebi nyonso, soki totie logo là. 1, totie logo là A. Ça veut dire na A oyo, totia égal. Égal elingo lobake biso A na biso yango. A na biso ba congolais. So toke na D. Totie B. Biso B na biso ba congolais yango. So toke na 3. Totie C. L'alphabet congolais C zalaka te. Ndé tolobaki biso za na 23 lettres alphabétiques. Ba français ba na 26 lettres alphabétiques. To koya na explication mais au lelo toujours expliquer na nka mutu ayeba a comprendre nini pa ko la alphabet na ye congolais. Totie 4. Na 4 awa tozali na lettre D. Donc, tant que tu as lettre D, biso va congolais, lettre na biso D en haut. Toke na 5. Tant que tu as lettre 5, tu na E. Donc, E égale E na biso va congolais en haut. Tu na 6. Na 6, tu na F. F na biso va congolais en haut. Toye na 7. Na 7, toza na G. Oyo ba mindele batangisi biso G. Tokolandela makambo na yango sima puisque tobi ke toko contrôler ba université pe na o tozoko benga lokola ministère et enseignement monde pour na to corriger berrer auto découvrir na kati ya alphabet. Mais o ezana tenter lelo to la saka ndeni ni biso to komaka ya biso ndeni pe ya bango eza pour mutu na mutayi ba osa exercice. Biso gena biso ye o bamba bije to discuter a to ye ba o eza jeté eza gain pour la continuité toke na 8 na 8 to mona biso to bamba che lettre I biso I na biso ye ça veut dire que tu as une écriture boy to koma makambu tout minoko nyonso ekokoma awa o anglais na kokomande yo zoloba o boye na kokomande yo zoloba bango batie J na 9 biso J na biso yeyo na 10 batieli biso o tozoko benga K biso K na biso yango na 11 batieli biso o tozoko benga L biso L na biso yeyo na 12 batieli biso awa M biso M na biso yeyo na 13 batieli biso N biso N na biso yeyo na 14 batieli biso awa O biso O na biso yango na oyo tozoko benga lokola 15 batieli biso
P. Biso P na biso yango. To kati pono kende kosukisa na 16. Bacheli biso qui l'alphabet congolais qui est à la raté. Qui a modèle est à la raté ba ko mela kenkeleri. Yango to yeto corriger ba to ke mutu nyoso komi kenkeleri na qui oyo. Adam 0 sur 10 puisque lettre K ezali. Ako ko mape kenkeleri. To ya na ba discussion nyoso ko na to discuter so batamaele ba kozala na kotanga ba mindele le kwa ba kumisaki bango mingi ke baleki le poso. Ndenge to yebisaki bino déjà que toi siko na point 17. Na 17 tolobaki toza na lettre R. R abamindele yango R na biso ba congolais yango. Toza na 18. Na 18 awa tozali na lettre S. S na biso yango. Tozali na o tozo benga 19. 19 tozali na lettre T. Donc lettre T yango lettre T na biso yango. Na 20 tozali na o tozo benga lettre U. O bango babi I biso U na biso yango. Biso benga U to I nde bango babenga. Na 21 tozali na V. V yango yo V ba congolais yango. Na 22 tozali na W. Na W ba congolais yango. Na 23 tozali na o tozo benga X. X bana biso ba congolais za kate. Na 24 tozali na o tozo benga Y. Y na biso ba congolais yango. Daliko bage tableau sous quitté. Tozo balo la tableau na biso pona to continuer to démontrer na ba chiffre ndé to lobaki après to clôturer ba continuer ba émission to ça la cime. Donc to balo li tableau. To bosana été boyeb sabino que non, toza toujours na continuité to ke na 25. 25. Donc on a 25 na biso tozali na to bosana lettre H. To net na 25e position mais boyebi place na un c'est le classement alphabet. H na biso ba congolais yango to pe ba africain puisque africain to dans la critique tebe critique tout bo c'est les au défa ce qu'il faut luka ya bino moko pona bo zonga na réalité européenne ça que to conserver ba secret na biso donc pour nous souki ça to na lettre Z ça veut dire na kata lettre Z na biso ba congolais yango ce qu'on a réalité to expliquer bino que na 444 000 livres au kimbango apesi biso un cahier à charge. Il y a un bomba va contenir. Tout ça un programme élaboré. Il y a aussi une école. Dans l'école maternelle, il y a des africains. École primaire, école secondaire, école humanitaire. Et on a ministère et enseignement. Il y a Afrique Mobimba. Va reconnaître l'écriture. Puisque si on va reconnaître, on te filme les Zoya. Et que quand on a un soupe ya munde da to école mais to créer to inventer to ça contre munde le to le bec kimbangu aza bolingo tous les peuples du monde parce qu'en 1944 kimbangu a été Belgique na nzoto mutu ya mundele nzoto su ya mutu mwindu te mais kimbangu mundele abimi aye na avion na délégation na ba mindele tia kita na Brazzaville mais bakangaki kuna ba ye na prison ndolo wana to suki awa na makambo etali biso alphabet congolais to lobi toza na 23 lettres alphabétiques. Donc, quand il faut une explication, il y a un pourquoi dans l'alphabet congolais, tu as que lettre C est zalagaté, tu entre parenthèses. Tu as lettre C entre parenthèses, puisque C o yotomoni, ils ont comme ciment. Donc, ils ont comme ciment. Un mois, ils ont comme Congo. Et il y a des ordres dans le congolais. Donc, tu as ici. Batu nyonso babimisa be critique ba publier ngo na monde ba se préparer kimbanga tindi ba savant na ba yo contrôler makambo nyonso ya mokili. Donc nous sommes les inspecteurs du monde.
Tu dois traiter tous les dossiers de l'humanité. Oh, bakanga ba tu esclave, bakenda na bango. Tu rolandela makambo na nyonso. Tu bombeli binote. Ya on te lobi que tu luka to comprendre c'est au point nzo pour ma Congo et moi zo pour ma ciment. Ya on biso to longolier a une importance te na kati alphabet na biso dans l'alphabet congolais à 23 lettres. So to bomi makambo C. To bomi tu na makambo ya auto zo benga. Pourquoi to longoli X na kati alphabet na biso? Ça veut dire, avant de y a X, biso to koloba ke to kaboli tableau, lettre C pas na biso so babi ciment. Nde to lobi ciment to uti ko boma na Congo. To lobi ke echa trouble na kati ya mitwa batu. Biso lettre C na alphabet na biso to remplacer on na lettre S. S o to loba ke ezaboe. S ba congolais en. Ça veut dire so babi ciment na okomamba moko ciment. Na jui iyeyo na komi ciment. Ça veut dire lettre C a remplacé dans lettre S. Puisque l'alphabet a 26 lettres, chaque lettre faut jouer rôle naï. Ça veut dire l'alphabet français 26 lettres, ça veut dire lettre dans lettre faut jouer rôle. N'ende te expliquer bien que biso 18 consonnes, tu as 5 voyelles et moi peut ça biso 23 lettres. Donc la 23 lettres, voyelles na consonne nda ko balana pour na à prononcer note. To aloba phonétique au biso to loba. Tu as lettre X. Donc so to dit lettre X pas na biso ba congolais à la gâté puisque so ba lobi Xavier. Bon ba so comme Xavier na X. Mais biso to mona X a waza remplacer na Z. Ndé to loba ki pas na biso que Z yé. Donc Z nem da remplacer X. X a une importance c'est pour alphabet na 26 lettres. Pourquoi Z azali mais place à Z et mon beaucoup na X. Place à X, il est sous les lettres moussous. On te dit que tu contrôler. Tu as un puisque les chiffres, les signes arithmétiques complets alphabet zali. Il faut pas bailler. Donc il y a un chic qui est dans la classe. On a le programme d'enseignement étrangèrement et le programme asika. L'homme noir aïeba, vérité naïe aïeba, calendrier naïe aïeba, date. Il y a calculer la date de naissance naïe aïeba, makambo ebele. La bombe binoté, makambo ebele mais auto présenter ça dans ndambu. Il y a la trabino. On a toqué ko souki satolobi, pourquoi to longoli lettre qui français na kati alphabet na biso congolais. To lobi za raté. Ça veut dire muta komi kenkeleri. Kenkeleri o ba komi boye. Ezali na erreur nde to uta ekoloba puisque kenkeleri biso a lettre qui oyo to remplacer na lettre K. Ça veut dire vrai muta ko kenkeleri boye. Kenkeleri, kenkeleri. Mais ça peut makambo cha ina sukate donc to holandais makambo anyo sous men alphabet congolais to ko kenkeleri boye. Kenkeleri. Kenkeleri. Ça veut dire que la vérité à relaxer sikoyo que tu bombelo comme mon côté mais nyonso to relaxer mon poisson. Donc on te ici valeur il y a 3 lettres pourquoi alphabet congolais en 23 lettres alphabet français en 26 lettres pourquoi to longoli ba lettre wana mususu. To bombeli binote makambo ezebele to relaxer to continuer 454 000 livres et qu'on s'exprimer pour nous kolongola batu père qu'il y a fin du monde des athées mais vérité zoya. On a un chiffre, tu bandis dans la date. Autant tu bandis l'alphabet, tu commences la date. Lélo, ils allaient le 29 premier mois 2016. Dans l'alphabet congolais, après tu commences le chiffre le 29 premier mois 2016. Donc, on a un chiffre congolais. Mais si tu as le calendrier, on a vu le 19. On a le 6e mois. 5600. Bolimbisi, tu as bien pour compliquer batouté. Donc 5609 années.
Donc banda mokile banda ti lelo biso ba congolais toza na date na biso yango le 19 6e mois 5609 années. To lobai ke calendrier congolais to africain eza na 28 mois. Nko to lobela calendrier bo yeba mais ato komi le 29 1er mois 2016 to komi yango pe na ki congolais le 29 sur la émission sur l'écriture au CPI et lo bomo ko ngaka na loba na bande konyo so message pour la biso tout ça vraiment na bosenga ya matériel na la posa message oyo to komisango monde entier mais pour le monde entier nga moko vraiment ndenge ba mikolo bakaka musabi moko sur la unité na la bosenga vraiment ya soutien na bino please sur le plan matériel vous avez contact na Mike Sona obengi Mike Sona okosolola na ebike nzamba bakoko oyo aza na bosenga ete message na ye comme ke mobimba akozanga te kopambola bino botikala malamu liloba nzambe bomo ya seko kisalukisiza tate kikusalanga dikembe dingadiri ya migedi ilomekanga yayena dika mwana minafuni mena komundu kuseimokwe